Sali balandi nyonso tu ya émission kombola kombola bopeto nzamba pambola bino apambola bino asala bino bolamu ebele bino ba oyo bose dispose mpona kolanda émission kombola kombola bopeto vraiment nzamba kanisela bino nzamba pambola bino bopambolama na bandako na bino bao baza na kimia te bozwa kimia na yesu masiya bao baza na bitumba nzamba kota bitumba na bino alongisa bino bao baza maladi nzamba aportele bino guérison bao baza na badifficulté nzamba kota makambo na bino apesa bino vraiment solution nzambe mpenza azala ntango nyonso elonga na bino na makambo nyonso oyo eza kotungisa bino kimia na yesu masiya oyo mokili eyebaka na kopesa te epesamela bino bisika bino bozali vraiment nzamba pambola bino naza na esengo ngai ya bino sœur na bino nasepeli lisusu vraiment kose présenter liboso ya baécran na bino nasepeli lisusu vraiment koya lisusu liboso na bino vraiment mpo tokokana kosolola nzamba sala bino bolamu ebele toyokana mwa miziki moke esala biso bien. Alongolaka soni nzamba lole asalaka na ngonga na tango na ye alongolaka soni nzamba lole asalaka na ngonga na tango na ye nzamba asalaka na tango na ye. Haleluya. Toyemba bandeko na nga bisika boza esengo na Yesu ekota na bandako na bino la joie de l'Éternel ekota na kata ndako na bino. Haleluya. Bamuna bamemi ngambo. Haleluya. Au nom de Jésus-Christ. Lazare aza kosekwa asekwa na nguya na Yesu masiya. Lazare asapolaki 4 jours na kati na tombeau. Lazare oyo bato babosanaki balobaki ete c'est fini pour Lazare, mais nzambe oyo akotaki na kati na kunda mpona koki kobimisa Lazare. Alobaki na Lazare sort. Lazare ayokaki kuna na kati na séjour de mort. Lazare abimaki. Ebongo likambo nini oyo ekoki kokanga yo nzamba koki kobimisa ona kati na ngote. Alléluia. Eloko moko te. Nzamba atalaka motema. Se disposer liboso na nzambe. Soko se disposer liboso na nzambe. Nzamba kosala na bomoi na yo na ngonga na ye. Kembo nzamba lole asalaka na ngonga na tango na ye apesaka mabota nzamba lole asalaka na ngonga na tango na ye. Soko zolela likama mabota ma sœur nzambe na kati na izina nzambe bana basili te na kati na izina nzambe bana basili te bana bazana no ebele talela kaka nzambe na temps convenable nzamba kokanisela yo nzamba kosala yo bolamu nzamba kosepelisa yo. Haleluya. Asalaka vante asalaka na retard te mais asalaka chaque chose à son temps. Haleluya. Gloire au Seigneur. Haleluya. Yesu aza na bomoi bandeko na nga. Yesu aza na bomoi, aza na bomoi. Lazare azosekwa asekwa na tango na ye.
yo pe okosekwa na tango na yo makambo na yo ekosekwa na tango na tango na nzambe tango ta na nzambe kokoka tango nzambe akoloba maintenant c'est le moment basituation na yo ekosekwa ndeko na nga makambo na yo oyo ekangama ekosekwa soki nzambe alobi liloba moko oza na besoin kaka nzambe aloba liloba moko yo pesa kaka nzambe nde confiance talela kaka nzambe mpo ya tala nde kaka motema problème ya motema na yo esenge motema na yo ezala dispose liboso na nzambe motema na yo nde esengeli ezala dispose liboso na nzambe soki motema na yo ese dispose liboso na nzambe ndeko na nga nzambe akokota likambo na yo ata yango ewumeli ata bato basekaki yo ata bato bacholaki yo ata bato bahimiliaki yo ata bato bamonaki yo pamba nzambe akapable akovalorize yo na ngonga mokie nzambe akapable akovalorize yo alokotaka na putulu asokolaka atombolaka mpe avandisaka elongo na bagrand elongo na bagrand na bata minene alongoli mutu azalaki petit aki ovandise pa bata minene nzambe anzambe mpe ntango akovandisa akoimpose okovanda mutu moko ta oza na force ya kolongola koloba ke mutu ozalaki petit nde nini oye kose retrouver parmi les grands personne na cette pouvoir la soki nzambe mutu alongoli yo na kati na se na place ya bata mikie atio na kati ya bata minene mutu moko tala makoki ya kolongola yo ndeko na nga yango ezaka likambo ya motema likambo ka ya motema yo osalaka nani confiance pesa nzambe confiance sala nzambe confiance ndeko na nga na likambo na yo na problème na yo ozwa solution bandeko na nga toyemba na obandela lisusu nzembo na obandela yango lisusu toyemba kota na kati ya mozindo okumisa nzambe nzambe alongolaka soni ya bavi ya bato ndeko na nga Hallelujah. Yesu aza na bomoi Yesu aza na bomoi Yesu aza na bomoi Jésus, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Toyemba ndeko na nga yemba yembela nzambe zala na esengo kotala pasi na ote kotala mikakatano na ote kotala baproblème ezotungisa ote yoka tango mokili eboyaka eya tango lole tatolaka do tango mokili eboyaka nde tango nzambe atatolaka Yesu nzambe oyo obondelaka nzambe oyo osalelaka ifo mokili eyebake yo ozalaka na nzambe abomoi ifo mokili eyebake yo ozalaka na nzambe abomoi haleluya alapanga bomwana na ngai nzambe onasalela uta bomwana nzambe onasalela uta bomwana mokili esengeli eyeba nzambe wana nzambe nga na ndimela banda bu jeunesse na nga mokili esengeli eyeba nzambe wana aza nzambe aza na bomoi ndeko na nga yo mpe esengeli mokili eyeba nzambe na yo nzambe oyo ndimela uta bomwana nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob mokili esengeli eyeba nzambe wana ekoyeba nzambe wana ndenge nini na misala na makambo nzambe akosala na bomoi na yo nde mokili ekomona ke wi nzambe penza nde nzambe na yo aza na bomoi bato lelo peut-être bazoseka yo bato lelo peut-être bazochola yo lelo bato bazomona yo eloko pamba bazomona moto pamba bazopesa yo valeur te bazomona ona tina te mais nzambe oyo akapable akopesa yo tina akapable ya kovalorize yo akapable akopesa ba compétence moko bisika moko yo kokai kokoka te mais nzambe akapacité yo pe okoki esika wana pe tango bato bakotawa kai mutu tonomona illettré oyo mutu atanga te mutu oyo abandaki kutu koyeba te eloko te ayeba ta kotanga te akota ekole te ubeta mosusu okota no mpe baekole mosusu ata badiplôme te mais nzambe apositionne na position moko oyo ke mokitanga etali elobi te ça c'est la main de l'Éternel ça c'est la main de Dieu oyo eza kaka loboko na nzambe nde ekoki kosala boye nzambe asalaka makambo oyo elekelaka bata mokili ezalaka folie epa mokili donc mokili soki eyoki yango moko baresonaka baresonema bango ekomaka na suka balobaka non oyo eza kaka nzambe toyemba asalaka na ngonga na tango na ye soli nzambe alole
asalaka na ngonga na ntango na ye. Ayaye banjelu babeta mbonda na ntango na ye. Na ntango na ye nde bason ya trompete ekosone. Banji basonaka trompete kaka na ngonga na Nzambe. Bakendaka kosone ba trompete na tana bango te. Ezalaka te na moment na bango moko alingi kaka kosone trompete na beti trompete non. Mais bakendaka kosone trompete tango Nzambe apesaka bango ordre. Tango Nzambe alobaka na bango maintenant ekomi ngonga ya kobeta trompete nde banji babetaka trompete. Hallelujah, hallelujah. Alongola kasoni Nzambalole asalaka na ngonga na ntango na ye. Alongola kasoni Nzambalole asalaka na ngonga na ntango na ye. Nzambe asalaka na ngonga na ye ndeko na nga. Alongola kasoni oyo mokili ekokai kopesa yo. Soni oyo mokili ekokai kopesa yo. Nzambe kaka de moto alongolaka ngo. Haleluya. Lelo tika bato bachola yo. Nzambe na yo akufi te. Nzambe na yo aza na bomo yakufaka na ye te. Eza na ngonga oyo ye akotelema na vi na yo ndeko na nga. Haleluya. Bima na kata ba situation wana ezokanga yo ezobloke yo ezosala ke o avance te. A chaque fois lingi ko avance ozo sentir que résistance. A chaque fois lingi avance ozo sentir bazo benda yo. Nzamba za koloba na lelo sort au nom de Jésus-Christ. Bima na kata situation wana. Bima na kata likambo wana o ezokanga yo. Hey, kere ko salela Nzambe na yo. Ana kimya nyoso. Hallelujah pene sengo nyoso. Soni Nzambalole Nzamba alongolaka soni. Nzamba alongolaka soni. Alongolaka soni. Oh mokile monaki mamita mususu pamba. Mokile négligent ki mami monaki mami aza na litomba te. Mais pas ina Nzambe naza na grande valeur. Et pas ina Nzambe naza considéré. Wow. Soki mokonza te yoka tika oza privilégié. Oza privilégié soki mokonza te yoka. Nzambe merci parce que otanga kankolo. Yesu otelema na nzela nanga ngako moto pamba molobete mami yaka tambola na ngelongo. Haleluya. Nzambo azana bomoi. Haleluya. Asalaka na ngonga na ntango na ye. Bajelu babeta ngonga na ntango na kaka na ntango na ye nde trompete elelaka. So ya trompete ekobeta kaka na signal Nzamba kopesa. Na signal Nzamba kopesa na bange na ange ke ngonga oyo ngonge koki beta kelelo. Hallelujah. Alléluia. Merci Seigneur, le Dieu compétent, le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Lelo résurrection no salema na ndaku na ona libota na okaka soko ndimi Yesu wana. Soko ndimi Yesu ngana zo présenter yo Jésus Christ de Nazareth. Nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob. Soko ndimi okotela kata motema na yo. Lelo makambo na yo kosekwa po Yesu azana bomoi. Yesu azana bomoi. Yesu azana bomoi. Confirme kama loba basali na ye. Azana bomoi. Isifika yo ndima. Tango mokile finga yo Nzamba talaka nde motema. Bato bako bambo mabanga balobi yo za mabe. Bato bako bambo mabanga bako ko accuser de tout et de rien. Bato bako ko loba makamba mabe sur yo, bako ko diaboliser yo, bako ko latisa yo kulusu, bako ko loba même oza Satan, yo za ndoki, yo za démon. Mais Nzambe wana talaka motema. Soki na kata motema na yo pembeza. Oh, oza quitté devant Nzambe. Nzamba za na bomoi. Tika mokile lobo ko koloba sirio, tika mokile finga ndenge ko finga, tika mokile chola yo, mais natana Nzambe bakomona la main de l'Éternel sur toi, mais bakoloba certainement yo zalaki na Nzamba solo, yo zalaki na Nzamba bomoy, yo zalaki na le véritable Dieu. Alléluia. Asalaka nangonga na tango na yi. Hallelujah.
Yesu azana bomoi. Yesu azana bomoi. Yesu azana bomoi. Yesu alongola kasoni. Yesu alongola kasoni. Yesu alongola kasoni. Azana bomoi. Azana bomoi. Azana bomoi. Zamba pambola bino bandeko nanga. Zamba pambola bino babianeme nanga. Zamba pambola bino bisika bino nyonso bozali. Eza na moto moko akoki kolongola soni na yo. Eza kaka Nzambe. Eza kaka Nzambe nda capable ya kolongola soni na yo. Peut-être okoma kotambola na nzela elongi na yo ekoma kaka na se. Peut-être okoma kotambola na nzela me motema na yo ntango nyonso elelaka. Peut-être otambolaka na yo na nzela ntango ovandaka na ndako na motema na yo esenyaka ntango nyonso. Po mokili ezochola yo. Mokili ezoloba makambo ndenge na ndenge sur yo. Me yebake soko oza choisi de l'Éternel. Nzambe na temps convenable na ngonga na ye akotalisa bolamu na ye na bomoi na yo. Akotalisa monene na ye na vi na yo. Po ya aza Nzambe alokotaka biloko ezanga ntina. Biloko ezanga ntina nde Nzambe alokotaka. Les choses vaines oyo mokili ebwakaka, oyo mokili esundolaka, oyo mokili enegligeaka, oyo mokili emonaka pamba. Yango Nzambe akendaka kolokota. Yango bandeko mosusu babenga ye Nzambe bilokota. Babenga ye Nzambe bilokota parce que alokotaka babiloko apamba. Babiloko apamba oyo mokili ebwakaka. Biloko apamba oyo mokili enegligeaka. Oyo mokili emonaka sans valeur. Oyo mokili emonaka ye kutu nina nga malonge kobima na kati na ye. Me babiloko wana nde Nzambe akendaka kolokota. Yango nda valorisaka. Yango nda asokolaka. Yango nda pesaka valeur na miso na bato. Yango nda pesaka valeur na miso na bato. Qu'est-ce que quelque chose du bon ko bima na kati na Nazareth. Ba monaki yango loko pamba eloko nina nga malonge ko bima kuna. Me mwana na mokonzi